Mbote nabino soba landi ya magazine Jeune en Action lelo naibi mo mukolo moko na kati ya mikolo ya ba mama oyoke tozana moi ya ba mama moi ya mars oyo mingi eza ndeko Laetitia Masiala ndeko Eliane Confiri na bandeko mususu nde bazuza na présentation mais lelo nasengi bango poto sur la sujet moko oyo ezali na mutu ya mingi to basi développement ya Afrique lelo toyambi bongo papa yamba oyo azali professeur à l'université Monde de la Place awa aza cadre na IDPS azali président ya nouvelle vision panafricaine azali bongo consistant pe na banque na indi to global aza chercheur oyo aluka pe azwa to yamba na Kongo asika boyoka nini oyo azwa eza pona bosomi ya pont noir. Mbote président mbote eza esengo pona biso mbala boso to yamba on émission oyo émission Jeune en Action émission to solara to pesa makanisi na bilenge pour mingi to s'adressera na ba jeune ba sentiment de zani yoro le kamba liboso ko sola mbali boso na bilenge sentiment moko ya malam parce que mboka nyo soso les ba jeune té mboka na izana avenir té tango nyo so émission baza ko bongisa ngo pour te solo la pe ba jeune bayo kaka bazo ape mateya bayo bandeni nango bako bongisa bizali la bango na banza ezaki toko mingi yango na pesio longonya na pesio matondo ndengo beninga poto solo makambo oyo etali avenir non seulement ya mboka na biso avenir ya Afrique avenir be poso moindo ekosunga mingi bana na biso baye ba makambo wana ndenge longo bani yango nde lobby bakoza ba responsabilité bango po ba bomisa ba mboka na biso. Bien na yebande nanga awa na saki présentation na yebite soki na massacre ou bien na déformer le roman na présentation na bino. Non problème est na présentation comme tel naza moko ya baye o baza ko bunda na lisanga ya IDPS wana na makambo itali politique mais naza pe visionnaire ya makambo itali nouvelle vision panafricaine bon nazotala mingi avenir ya bamboka na biso ekokende na avenir ya Afrique soki Afrique ezonga moko na banza bamboka na biso nyonso ezonga na ndenge ya malamu yango wana vision wana nazala ntango nyonso na posa na yango poti na mema yango même na kati ya parti na biso po total la ndenge nini yango tokosalela yango po ke Afrique lobi ezonga moko Afrique lobi s'occuper na baindo po ete tokulongwa bai o baka bazomona pasi na mokimo soko mais to bouger na esika wana pona kolongola moi confusion mutu ya bato ebele papa yamba aza toujours cadre na kati ya IDPS vision nouvelle vision panafricaine eza parti politique te non nouvelle vision panafricaine eza mouvement culturel pour na échelle africaine où eza vision mais IDPS eza lisanga oyo ngana za moko ya ba combattant moko ya ba cadre et donc eza différence nette association mutu nyonso akoza na association na ye président de la République aza panafricaniste mais aza président de la République aza pe moko ya lisanga ya IDPS donc oyo wana ezali question ya vision eza pensée oyo ezosala ke susu ba reconnaître que ceux qui par exemple toza lisanga en Afrique mboka ekobonga wana eza idée okuta mboka ebele neti okende par exemple na Guinée équatoriale aza président Guinée équatoriale aza pe na parti na ye mais aza panafricaniste ok par exemple na ba Tchad ndenge moko mingi ba pays africain tozali na ba Sankara tozali na Kadhafi aza na mboka na ye mais aza na vision azo mona non makambo pone bonga ndenga malamu il faut que ba africain bazonga na bomoko auto que libiso wana eza question ya vision eza association eza te problème yambo tokota na sujet na biso ya lelo eza tozo le développement ya Afrique to be non mo panafricaine wana elaxini nouvelle vision panafricaine et la kisi qui nouvelle vision de mo wana o Italie Afrique o Italie Afrique donc bino la nouvelle vision panafricaine bolo belaka o Italie Afrique bolo bela côté Afrique bolo bela richesse ya Afrique bolo bela population ya Afrique tozolo bela richesse ya Afrique
tozolo bela développement en Afrique. Bien, si j'ai une vision de développement, il y a Afrique. Pourquoi les lots oyo président Yamba Afrique malgré nyonso tozanango malgré mayele richesse nyonso tozanango mais tozo ko kokati ko atteindre développement na continent na biso. Oui, ils ont solo le loso totele mine de ko bendele parce que nous lobby siko que tout ça quoi atteindre développement parce que to meki makambo ba expérience nyonso nde ba saraka ndeko benele webi na bamboka na biso presque dans tous les pays africains babaki bami ba pays o nyonso bakozala bakosala la démocratie bango nde bakende liboso presque tous les pays africains en tout cas basala la démocratie mais résultats ils en ont babino ba pays o Afrique o bakosala multipartisme. C'est-à-dire que parti est belé, tout comme ça, donc il y a un niveau de 700 partis politiques. Ce qu'on dit bien, résultat ça dans côté. Babino, ba pays oyo, ba kozala ba technocrate, c'est-à-dire ba expert, ba comment, ba ministre. Tout ça les liens et l'autre côté. Oh, ba pays oyo, ba kozala ba professeur. Mboka makambo bonga. To tchétché ba professeur, au moins à l'Assemblée nationale. Au moins, le président de la République, au moins, le ministre, le chef du gouvernement, tout le professeur et l'autre. On dirait tout le primaire, l'autre mon côté. Donc, sincèrement, on a une coopération décentralisée, autant qu'il y a une coopération structurelle, tant qu'il y a une coopération bilatérale, tout ça, il y a et l'autre mon côté. Alors, pour nous, bon monde, pour nous, que situation zo bongate moment tozo sa expérience moko tikali pa bisote tozo sala nyos o selengeli que to sala mais lokuti alors na baimbo ka babi non le loko na soki zo stambolate c'est que moi ma koko so ezali koko so liboso ezali religion oyo ba memela biso oyebi ke biso liboso mondele akoma na bamboka na biso tozalaki une grande puissance na Égypte antique. Égypte antique babenga ki Kemet parce que Afrique et outil les akombo et outil libanda. Et na ba Kemet, c'est-à-dire ba noir, les pharaons à liboso, nous avons vécu 35 siècles. 35 siècles biso moko. Ba africain ba vivre na mokili 100 000 ans sans que race musu sezala. Bandeko vivre bandeko vivre kitoko oyebi il n'y a pas la littérature ils ont mingi zo la qui saké biso tozali na puissance parce que médecine tozolo ba médecine lo ils en Afrique africain ba sali yango astronomie ils en africain malgré ça mais ceux qui mutabeli toza maladi mo to ko mesika wana maladi ya coronavirus oyo traitement nango c'est compliqué mais sinon en Mboka na biso en Afrique sont tabeli ils aura toujours na Mboka mindele traitement melonga kuna mais awa papa et amaya mazo développer ce que ni traitement mambo ya santé et banandi en Afrique. Oui, tout à fait. Papa to kende pédagogiquement la question tuna kinga est très important à citer et loko moko deni yango to commune la citation tout ça religion nan biso tant to fandi to sakina puissance, et à la histoire, et à la philosophie, et à la mathématique. Tablette, tablette, il y a 37 000 ans. Os de Chango. La Est. La pêche na biso ça déjà ba calcul. Le mundela ya aya dindela ba mande ko longo pipa na bango loka ba grec. Ba komi en Afrique, ba koti classe. Batokola par exemple Pythagore a salaka 22 ans. Batokola Platon a sali 30 ans à apprendre. Bazongi na mamboka bango. Ba créer auto bengi ba théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Biloko nous sommes na bazwaki en Égypte. Check quand t'as pas ça pour expliquer ngo kitoko. Mais tango à un moment donné parce que histoire en mutu tozo tambola mais yeba déjà que bandeli ezali peso ke zanango. Yango ro bango tant baye ko agresser biso. Na religion. Barabe bayaki depuis 7e siècle.
basali pa na biso 14 siècle 1400 ans na religion na bango eza ba fils d'Abraham barabe baye basali oyo tobengi traite arabo-musulmane basali yango 14 siècle tango bana ya Abraham mususu christianisme eye baye kokuta biso bayokani na barabe ce sont des enfants d'Abraham bango babandi oyo bango colonisation traite négrière na 15e siècle toujours tout comme baumbu bamemi plus de 200 500 millions ya ba noir bamemi bango pona ko exploiter bango bakene ba plantation baki osa misala tantôt ba domestique tantôt na ba plantation etc. Bato mayel nyos bato baza nzoto kitoko il fallait bakende ebele pe bakufa ndambo ya ba noir o ba mana kende par exemple net Iran côté arabe na ba Turquie basila po ba côté wana soko kei okuta su ba noir ti pona nini kuna ba boma bango plus de 8 millions de noirs bakende na côté wana sauf ba noir ba kende ki Amérique bango ne lelo to bengi ba faux descendants etc. ba musu bakende na ba Caraïbes basakuna mais ba bloka biso parce que eloko nyonso oyo mutu nyonso avivaka bapesa nguya wana nzamba apesa nguya na espace nyonso na race nyonso abenga ngo spiritualité na tango bozo vivre spiritualité mutakola kisabi nzete wana eza nzete moko ko soigner ebola kasana yango ne mutu ko soigner espace diarrhée donc espace nyonso o nzamba kela apesa bango boanya que ceux qui basaleli yango bako résoudre bako changer situation bango tango bandeko na biso ba fils d'Abraham ba ye na mboka ba bino non nyoso e bino bozo kantaki yango muteko ko guider bino o aneza diable bozo ya biso bomeka kolanda yango mbino bokomona lola bokokota na paradis religion ya biso na Afrique ya onde to ba lakisa biso le quoi ba présenter biso le quoi kindoki religion na biso to benga bon spiritualité parce que religion est sa croyance est sa savoir dire toujours croire bango ba yebi non bon croire mais c'était pas un savoir oya biso est sa diable est sa satan et oya ko sala oya bino oya biso il faut kende enfer voilà bango nde so sala yango okelola okelola entre temps bango bazo salela oya bango ba pesi biso secret biso to tiki secret na biso na bamboka na biso ezalaki baya même na kota bitumba omwana batindi banzoy balandi bato baganye guerre ezaki mayele oyo nzambe nzoy neto mona bitumba mususu nzete pa ezobeta masasi muta akomi na Équateur par exemple bayenyele basalaki nzete pona ko téléphone pour pas se communiquer. Est-ce que biloko bon masuki ekomi ko salama to komi ko appliquer yango pays ni yango ekoya pays ni yango ya Europe ekoya influencer ba pays voisins ce ko ba attaquer biso non na bien mais bango bazo salela ki bundo ki na bango mystique na bango yango moza avieux ça ba sali ba obi ba vieux ça ba kilo bazo ezo le canal kolo bazo kende tiko luka ba planète mosusu etc. bango so ba sali yango problème ça nango te mais biso to sali ba bino kindoki pour biso ça posa ngo bati ya biso et puis ça non na bango mais bango ba bimisa ngo libanda bango na ki religion na bango ba non bandoki boza boye bo pesa etc. to pesa ba puissance na biso nyonso kende na ba misère bango eza na France eza intervenir na Belgique etc. nyonso biloko na ba oyebi ke ba statuette o bazwa ke pas ba chef eza na ba esprit o lelo bazo salela yango même ba satellite ils ont coûté 1,3 million €. Parce que l'esprit on a dénié comme ça et qu'on travaille libanda. Eh bien ils ont travaillé libanda parce que bazui tango bazo sombelo ko wana bisope to ça na vision de toujours comprendre de l'autre côté yango mo zinga ko ba pesa qui est baptême etc. pesa bango pouvoir nyo ce qui a fandi na mabele c'est ça en fait et donc bango ba zoa biloko na biso ba neutraliser biso à partir de la religion na bango yango yo mo lelo nyonso yo mutakoza nango comment ba chinois lelo bazo tonga bandako il y a 30 étages 15 jours et ça technologie mais biso tozali na ba technologie belé mais tu ça les là parce que bah mon yango kindo après religion tozana
éducation système éducatif oyebi ke éducation modèle nde tozosalela lelo eza système kaka mpona kozala bakomi ya mindele éducation ezalaka ke opesi mwana mateya mwana ayebi mboka na ye et à partir ya mboka na ye lokwa tolobaki par exemple ndenge nini yango okozala lelo mpe olobi bon banzoi ekende esuwa bato to gagner guerre eza modèle éducation modèle voilà ndenge nini yango tokosalaki à partir elanga un art tobimisa kwanga oyo ekoko nourrir mboka mobimba éducation les a bana ba kopesa bwanya wana na nde to salelo eh bien yango to nde to zolobela te omoni bato ba agronome ne ba par exemple bato ba secteur agricole ba agronome bazo ki classe bazo yekola bazo bloquer biloko mundela pesa OK eza un résultat mais ba koko ya biso na kata mboka ba yebi ni nango to kosala pote kwanga eza ibele damona itata moko akufaki azali chef coutumier na bamboka kuna donc biloko eza soutien mbule betaka soutien vie comme difficile babio pona ni nango vie comme difficile moye comment ko changer na mbula non parce que bakunda chef na kisasa bozon c'est na mboka tabazon qui sebembe na mboka bakundi ba lobi na bakoko directement mbule beti bato nyo connexion c'est alemi voilà et donc na mboka na biso biloko wana ezali mais il faut vision na niveau ya institution publique vision na ba dirigeant de la république yango nde bako renaître biloko wana lelo toza la possibilité ya ko réussir biloko wana pourquoi parce que to komi na ba église traditionnelle africaine toza na ba chef coutumier toza pe na ba banganga mayele oyo baza ko s'intéresser na makambo etali ya bokoko na biso et donc biloko nyonso wana soki vision ezali bato wana bakokutana to ndenge nini nango tokozongisa kibondoki oyo ya biso esalaki mundele a changer situation na ye ekosalema nango mais il faut makambo wana nyonso esalema na baklasse eza baklasse oyo okei okomi perroquin bozolanda kaka bakambo euti epa mundele yango ozomona par exemple lelo ebola coronavirus ezoya mais tozoluka chloroquine eloko ya mundele. Et pourtant, biso tous ça ensemble à partir ba likasse zali ba Congo bolo les ali les ali donc ba biloko wana nyos mais il fallait tout comme sango ba comprimer tout comme sango na perfusion etc. Il faut pas transformer yango ba médecin na biso ba pharmacien ba s'occuper na yango ba zo yango ba moderniser yango to côté ka lelo ba kisi wana to côté kango na ba place ba tonyos ba zo lela boyi to côté kango et bien ba guérisseur na biso ba tradi praticien bi basé belé même la plupart d'abord c'est pas commerçant baza mki kaka oyo baza au travail ba osela niti na sai publicité au matin atanga combo parce que na ebi na moni ndé bato ba zo lobi comme asa la publicité on ça grand maître Kozi aza na bwanya oyo ba pesa epa ya fumukimbangu ya retraité mais alingane au sa publicité nango te a sa traitement la katane mais ce que ça au ba sa publicité nango eza pour na lukambongo yango po moni mais yango zo mona ko par exemple bato loko ba papa Kozi wana loko la za na savoir eza technologie eza science ba pesa ye na responsabilité na mfumu kimbango mais il faut azala peut-être pembeni ya ba o bato ya science ba banda siko ko décrire eloko wana e ya kandeni et qu'on soit hier à mon on a vision mais bakotia on a mikanda jusqu'à ce que ba comme moderniser ba ça dit théorie na yango ba moderniser yango et puis to comment te ka yango libanda mbongo comment kota ba taxi hier comme auteur c'est-à-dire asa promoteur asa géniteur a comment azu brevet na ye ou licence na yango pour te montrer ça ko sala eloko wana abanda ko futa ye or to comme na niveau wana mais il faut toute une vision au niveau c'est pas de la République. Ezanga nini pour tout les cas tout kanga parenthèse oyo ezanga nini pour tout comme na niveau wana que oza na vision na yo ba cadre par rapport à vision na yo pour tout ko ya te ezanga tatini moko sala ba nini ba robot tatini wana kenda ka boye vision esuka nzela or aza capable ko sala ba robot aza capable de créer tout à fait. Pourquoi tozoza toujours limité nini il faut tout ça effectivement gouvernement na biso oyebi yango na bana ko epesa nga na bi religion eza blocage système éducatif na biso eza blocage organisation ba institution oya biso o to bengi organisation politique eza blocage munene parce que ba institution wana tozo zuela ngo na modèle ya libanda or ba koko na biso bazaki na organisation soko que par exemple na royaume Congo
ezaki empire munene. Soko ke par exemple Monomotapa, soko ke par exemple dans Madeng, Basongao, Bagana, tout ça qui n'a sens organisation. Na Bakuba, Kota Bamikuna, na Est, tout ça qui n'a système d'organisation. Il fallait organiser mon cannabis en fonction. Il y a organisation à Bako cannabis. Mais biso toujours au ya mundele. Oh ya mundele c'est la démocratie et démocratie na modèle na mango. Oh et comme piège pour na biso. Depuis que tu as la démocratie ma kamango pe bonga kate. Mais excusez. Et donc vision oh yoana pour te salement na niveau ya ba institution na biso. Il faut ça la photographie ya situation ya boko kona biso. Le kola ba institution politique na biso. Eza ba institution et outil na modèle ya libanda. Ba benga ngona lompoto paradigme occidental. Toko kokoma na niveau en atteint que l'auto promotionner bokoko to promotionner nyoso boanya science na biso et que ça la très difficile. Faut bozala bay oyo comme banda go tuna ba panafricaniste ba o baza ko croire que biso bokoko na biso ezaki na valeur et que lokolo ezaki na valeur et koko bimisa biso parce que to tenter nyoso ya mundele to za ko s'en sortir de. Alors ce modèle à batwana ba combien na pouvoir à ce moment-là bangonde ba ko sala maçon ba changer ba loi de la République pour que ba koti sa makambo Italie ya bokoko na kati et puis et que se propager en Afrique et tant que se propager na ba pays africains quand tu vas comme à niveau que tozonga le quoi tozali na niveau Égypte antique tozali pays moko. Alors tant que tu comme un pays moko tu comme États-Unis d'Afrique à ce moment-là biloko wana ibanda ko salema très clairement parce que même na ba calcul nyoso ezola kisaki ce qui to comme bon moko Afrique comme la 5e puissance économique mondiale, tu comme à plus de 5 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, etc. Une grande puissance. L'économie africaine sera 70% de l'économie américaine et européenne additionnée. Donc, il fallait tout abandonner tout ça. Les temps vous ont posé ma question. Car la lobby jeune net yo au s'intéresser à mon modèle mais aux autres les langues et donc en 10 ans 15 ans 20 ans situation que tu as dit toujours le quoi ndinga azolo ba babino papa mba pona ni okumolo mama kamboyo c'est que continue na kindoki et c'est que oza ko rekona omoni toza musika ba même musika et yango toujours ça là muke tozongela non seulement bokoko na biso mais bataboranya ba moderniser bokoko na biso to tikala ka bongo te oui puis que les Américains le va commencer à plus de 4 milliards de kilomètres dans l'espace. La planète est belé comme des milliards de planètes. Imaginez-vous, au fond de la belé bopo kekabo. Yo quand c'est ça formule à laboratoire, et ça inspiration, il y a une spiritualité. Et moi quand il y a spiritualité na yango. Soko ke na maman na ko sisa. Na ko sisa. Tu veux nga tout avancer. Obaki elo mo que pona kokotisa bwanya wana kokotisa maili wana eza parce que perdant au moins temps wakala donc esenga mutu moko oazali panafricaniste ne akom so akomi na tête ya pays ndako kokotisa ba lo wana na kati ya mboka parce que bon moi te que lelo mundele déjà koti partout mundele akotisi so derrière ba makanisi moko déjà surtout jeunesse to sika to ebika que non ceux qui science ya biso ba africain eza bondoki ya mundele nde imara lola nyoso ande biso tika nango pourquoi pas qu'on travailler na mundele au lieu ya ko zala trop radical naie et puis to avancer pe karaté non parce que to lo bien to za radical neni to za radical ta mundele aye yoka mundele aye na bible et na kati ya bible na ye na sac ya ki na ngona valise achena revolver abi moto ya ondima bible na ngaite akokufa nde basaka na biso bakende ba déporter biso ba to bagé mutu na 15e siècle Afrique ezali na 800 millions d'habitants. Le continent qui était le pays qui était le plus peuplé déjà dans le 15e siècle. Moi c'est à Kekatadion par exemple professeur de géographie à Lobango. C'est très clair. Mais bango ba déporter biso dans les 500 millions de personnes jusqu'à ce que l'Europe a les cas qui sont en nombre de population. Bon, alors maintenant, yo lobi to coopérer na bango. Yo coopérer na bato nan to ebi force na biso te. Na tango to zomona par exemple que muntu soka zui moi nzete akobenga na téléphone. Biso to mona okindoke. Kutu ko za pemeni moto modèle wana te.
alors biso to représenter bango ne longo c'est que to ko zwa ko ya bango landa bendel to ko zwa ko ya bango biso na to ba ni nango to za makasi pona osala na boko na biso soko za ko na bamboka ba obligé les ater ba maman tant buso bazozwa mwa koko so pona ko bota mais kaka ba maman ya kata village azuka mwa mbeli ce qui complication salemi et puis à ça l'opération abimisi mwana azuko pale nzete moko bimisaka donc mamai moko ezala net kauchu achewana une semaine après guérison côté pote kaoki mwana fandi ça l'intervention chirurgicale na modèle ya biso mais c'est question seulement ko ça permet ya maman pour la retourner technologie wana osale ndenge non alors au commis yango au moderniser to sali théorie biso pe to bandi ko tekango na libanda lo ko de bazo teke na biso na science na bango ba université na biso bandi ko konsa mabiloko wana bana biso bazo kona na biloko wana puis ba comment créer parce que le travail tant aux ça travail d'étude au mémoire ou thèse à doctorat mais aux ako ko les salmael les sous ba thèse na biso nyoso kaka makambo ya uti libanda ozomona et belé ya makambo ni to sala mena bakamba classe etc. nyoso uti libanda mais o ya biso to tansa ngo mkoni na c'est ça en fait c'est ça et donc ce qui les autres ça makasi peut-être makambo et comme na place publique et bien bazo bino kindoki omoni et ça religion et la biso qui en dehors ya bango mutu azate imaginez-vous to ça 100 000 ans bango ba ye nyama même pas longtemps 28 000 ans pe bango ba ye ba bino biso to sololi na nzambe nzambe yango aza auti na sushi Abraham nyonso bino bozalaki plus de 100 000 ans biso bato tozalaki liboso première créature totika komona nzambe te bango ba bino biso tozala ba nzambe entre biso bolanda bango bon siko boye ba vrai nzambe c'est cela or 100 000 ans to ça émission mkonsuto bien mbwana eza tout na mina fongola ngongo kina bon les autres taille TV zangonga kasi ndingo olobeli makambo to bien ma développement ya Afrique au toucher côté religion so tali mingi to za développer té par rapport à politique de ko lobani politique pe religion influence peu politique mais écoute religion eza nini ndeko na ngai religion ezali institution o bato ba en place babi tozo croire na nzambe alors to sala ba croyance wana ils ont influencé les politiques tout à fait parce que politique est un système d'organisation outil na kata mboka onde ba koko na bino bazalaki ndenge yango ba vivre ba mbula nyonso ba siècle ba millénaire ba fandaki ba s'organiser ki ndenge nini ba banda ko gérer mboka na bango ndenge nini et donc ndele tangwa ye baye na religion, baye na système politique, baye na système éducatif, baye non, bo sala ka système et organisation politique neto ya biso. Yango zo to sala démocratie à l'occidental, yango notre monde système à partisme etc. Mais ce ko tourni ba ko na biso ndé ba viva. Il y a de cela 10 000 ans, 5 000 ans, 35 siècles. Bango va no vivre ndé ni. Pour na ba disparaître été. Pour aller biso to kozwa bino ba chercheur bino ba journaliste bino ba trouver bo kende bo tala organisation politique de Salemaki et après to s'organiser ndingoana et donc que ce soit la religion eza mondele que ce soit le système éducatif eza mondele que ce soit le système institutionnel eza mondele yango to zolonga te mondele pe amoni que tango baye ko comprendre que spiritualité na biso eza makasi koleka alors il fallait pas détruire biso ya ba détruire ndeni nyoso bino osala eza kindoki kende pa na bango sikoyo ba église nyoso koma ba misère soko kei ba komo la terminer tala awo ezaki église ndako nyoso mnene ezaki église ezali institution eza spiritualité te et église institution eza bâtie sur base à croyance eza connaissance te croyance eza savoir te tandis que spiritualité eza génie ya mboka na mboka o nzambe akotisa na kati ya mboka bibo mboza bikela munanga boko disparaître te na pesi bino mayele o bino boko ko bongisa mboka na bino biso to bwakisa o ya biso to zwa o ya mundele ba kosa biso o ya zo pesa biso eza yango te soko ke par exemple na université net en varte bozo ko la pratique bozo ko la théorie mais bango baza dimension spirituelle ba ko pesa étranger te OK même na Inde bazan système na bango ba sala enseignement bango il y a des enseignements aux étrangers ko zoate place moko etikala kaka théorie na pratique il y a ba ki mindele et c'est pas biso ta
tango biso ba panafricaniste toza ko prévoir que toza na excel état Rwanda kozala pays te kozala province. Et donc toko tia ba projet intégrateur, ba projet pour exploiter coltan, projet pour exploiter cobalt, projet pour exploiter gaz, etc. Rwanda lelo aza ko exploiter gaz, aza ko exploiter coltan, aza ko exploiter or. Bango tie même na ba usine de raffinerie. Alors, bazo zongo na Congo, mais biso toza na ngo te. Et donc ce to koma ki un seul état. Et donc toko zo ba mbongo lo ba Algérie, ba Maroc, ba Zamba. Algérie a 180 milliards de dollars de produits de réserves. Toko zo mbongo na to exploiter to ci usine. Entre-temps na ba classe na biso. Comment pouvez-vous imaginer yo zamboka munene, ozala ba minéraux, 48 minéraux na Katanga kuna, na site Katanga. 12 n'existe nulle part au monde. Mais école, ne serait-ce que école secondaire, pour la banane, ne serait-ce que ma minéraux na biso. Exacté. Yo za la forêt 150 millions d'hectares de forêt, 500 millions de mètres cubes, ya banzete. Mais aux Allemands maintenant école, ya pamba pour la forêt pour la voyer ba ne serait-ce que banzete. J'ai mon fils qui est médecin. Wa pe suza mundele. Mais mundele a perception connaissance mususu te, même au moni tout en Ebola, il faut qu'on ait dans l'Afrique tropicale, dans la Messie tropicale à Bruxelles. Mais alors, non, faites attention. Mais kasi mundele, ozomona ba ONG. Kasi omoni ba ONG oyo koya ba on ba sa ko sala enquête sociologique na biso. Ba biso ko que par exemple na Congo central okuta bandibu, okuta ba bien oni bato ya luozi wana banyanga etc. Alors bako tala ndenge nango bozo vivre ba ebiki ba yo kana na boye na bato ete boye etc. Ba combien on a mikanda ba kekuna bango baza besoin par exemple ceux qui te lui exploiter pétrole il y a Congo central to sande ndenge nango il faut opposer banyanga contre bandibo etc. Bango mundele ba benga ba africanophage ndeko nanga ba biloko on est très clair. Et donc ceux qui biso moko même là, au niveau intellectuel, pendant que nous sommes au karaté, au Kokunda, on a Mars, on a marxiste, on a Guélien, on a Zolanda Ziegler, etc. Biso, tout ça là intellectuel, oh ya biso moko, ya makancho, ya bango, oh ya biso moko et l'autre côté. Donc bango si ko pona ba opposé, tom mekana ko bon sambo kana biso te mo na ba opposé. Ba o ba ye, oh ngana za marxiste, le ko ngana bi ngana za panafricaniste, ba ko opposé ba ide nyoso ngana za goloba. Mais il n'y a pas ces il y a pas ces malamu ezali bato bando bio bando kende to moni ata betando iki bato belé bazolo bela panafricanisme oyo panafricaniste oyo bako ba panafricaniste bako mebelé eza bana mingi esalo ndeni obandaki lo moko yo moko lelo oyo bako moko mebelé esalo ndeni bakoko bakumisama bakumisama lelo oyo bilenge tozo ba développement ya mboka ya Afrique tozo na mboka na biso oyo bilenge ya Afrique o baza censé ya ozo ba message oyo bilenge ya Afrique o baza censé ya kokama mboka lobby papa ya mayamba bokolemba eza na bilenge oyo ba ya génération mo boye et ya na force pour na remplacer bino faut baza matière na bino kasi bilenge ngo biso mo to mitiki na agene au moins jeune moi na mkina tongo déjà mlangi ya nini soupe na tolo abana ko déjeuner soupe na tolo tombi dans mtema na tongo na 12h ezayende na 14h ezayende ni 17h ezayende c'est que message nyo sozo ba oyo ce kuti na terre kwiti nyo sweki na ka bongo souvent pesa ka mundele muteli biso ki ti ya ota drink makasi pour oyeba te lobby na yo ou bien ça biso moko tala na système to atteindre développement de ni ta ke biso mona ko tala na système on est mona et belé même là bas étranger bah ça ba boîte de nuit bah ça ba terrasse musique to baki si na ba église to ça combien d'églises nous sommes là pour na diko distraire biso kende na ba to église so ba zo qui par exemple poto bah on peut ça bango visa facilement bah on peut ça visa et ça pour la pamba te parce que bah ebi que bateau on a ba zo ça la distraction pour na mboka. Pouvez-vous imaginer na quatre églises programme de lundi jusqu'à dimanche et bon va ça musala erni non et alors on va gêner bazana distraction soit ba memi bango na ndenga masanga soit ba mususu ba memi yango na église nzamba ko sala nzambe de mutalinga ki bongo nzamba linga bonde ma papa ya mayamba poto
Donc, atteindre le développement est très rassuré. Première chose, Papa Bendel, Afrique, ils ont 30 millions de kilomètres carrés. Après Afrique, ils ont Russie, ils ont 17 millions. Après Russie, ils ont États-Unis, 10 millions. Après États-Unis, ils ont Chine, 9,6 millions de kilomètres carrés. Tout ça, on a un espace. Ce qui te prendre conscience de ma camonnaie, tout ça, le bilan, le bilobi m'a changé. Deuxième chose, Afrique, ils ont une richesse. Richesse, nabiso, de comment il y a Cameroun qui a ça exercice moko, a 14 minéraux stratégiques dans le monde. Et à Tali. Dans 14 minéraux stratégiques au échantillon, Afrique est la première position, soit la deuxième position. C'est qu'à partir de la richesse nabiso, ceux qui par exemple ont une science nabiso, ont transformé la banza, la richesse, troisième chose, garantie, démographie. En Afrique, nous avons 1,5 milliard d'habitants. En 2050, nous avons 2,5 milliards. Dans 2100, nous avons 4 milliards. Les jeunes sont 60%. Dans Tango, les jeunes sont 70%. Mais 70%, il y a des mikolo. Les jeunes sont 30%, ils vont supporter. C'est que biso ceux qui les autres bon ici toujours un vrai panafricaniste continuer dans l'institution de la République changer la loi de la République. Donc on a un seul État africain, autrement les États-Unis d'Afrique. Lobby makambo eko bonga yango na zoption que ba jeune ceux qui les lo baza bongo parce que message na comité message au baza kozwa eza message ya église o yeuti libanda. Ok, non, paradis ezali, travailler, et bon, sikoyo, nzamba kosala, nzamba sala, tout ça besoin ya kosala, oh yé nano apesi biso. Et tant ozo sala, yango ya ko bakisela yo. Donc na ba jeune pour tout ça, message mon na bilenge o batali biso na poko lelo. Non, ba jeune avenir eza, tout ça na nyoso. Elo ni ntozangi. Mais tozangi parce que toyebi ko sala diagnostic ya maladie tozana ngoti maladie tozana ngo e uti na religion baya ipara biso baya biso ke nzambe azaka na munoko azana mandefu e tango nyonso ko senga ya ko pesa yo asa pesa biso yango apesa biso bwanya apesa biso mabele e atondisa biso na biloko ebele kasi soki lokola tozana ba jeune koleka na mokimo bima so biso ba jeune bokozala mayele pour comprendre que les oyo mokili za boko na biso pe lobi biso ba politicien biso ba chercheur ba universitaire to mekana ko tcha ba théorie oyo ko permettre que to restaurer spiritualité na biso peut-être to zo boanya to zo génie propre génie wana et permettre biso to créer ba technologie na banda résultat yuza mais bino pour mon personnel botika makamba milangwa botika makambo ga église du matin au soir jusqu'à dimanche, au samsala erni, au découvrir le konina. Religion est la croyance, religion est la savoir. Et le comment on ça les manamokilo, c'est ce qu'on a la connaissance na ngoté. Même ce qu'on a ça commerce, ce qu'on a kotanga ba beaucoup et comment pas na commerce c'était au comme un vrai commerçant au ba au sala aux alaka au la rond-point. Il y a moto 5 000 la jeune, ba au ba ça ba classe. Certes, ba classe sur ça malamuté, mais au moins bon mécanan kozwa mayel o to ko combattre biloko e ya pote et comme ça so bana mike mais ceux qui par exemple au lieu classe aux a olekisa tango on mela agwene on mela zododo mais finalement lobi botiki na mboko na nana bongo bana boano ya sikoyo toza na bokonomo a eza ya coronavirus moi message mki ya sensibilisation parce que vous allez pe moko ya artère politique et puis aux alliés d'opinion message moi sensibilisation ba jeune par rapport à coronavirus. Bon, et là on a vu Sabino qui coronavirus et ça maladie et na poto et bani kozwa mokimo bimba. Et là tous on sur un niveau ya épidémie comme pandémie. Donc et ça blaguité. Et belé bakufa na est. Tango bakancha ki tam susta bazolo bebola. Bato bazokosa o bato baoluka baosala ngona ndeka ki politique o bazosala ngote bazwa mbongo non eza bongo te coronavirus eza na yango bolanda
ba mibe konde baza kopesa mutumbo te boye vous avez la protection au sukola maboko de temps en temps, etc. Nous avons un peu la chance simplement parce que virus à corona et qu'on survive au-delà il y a 20 degrés. À la différence par exemple du climat tempéré, kuna on va toujours na Mali, mais biso tozalaka toujours na 22, 30, to comme matin à 40. C'est que nous avons cette possibilité là. Le lot est plus que jamais. Bino ba guérisseur, ba tradi praticien na biso. Bola tsabwana na bino. Bien. Bolo ngwana ba bureau na bino, beaucoup t'en amène un professeur baza va chercher na université. C'est le moment où que le lot na modèle ma kamone tout ça na ngo. Surtout que biso un climat tropical, to koko créer ma kisi, pe to tia en comprimé, to te ki ngo to ko zo mbongo yebele. Donc et bino prof, bon qui ne peut pas battre tradi. Beaucoup d'années, bon réfléchir, bon tikaka l'ompoto. Mais le poto est déjà il peut au quotidien déjà ma recherche déjà par rapport à la maladie de coronavirus. Tout ça là, yango moni na nazo émission ba statistique dans la modèle ndé nazo le bango pas mbaté parce que nazo ça là. Recherche. Le bina sala qui téléchargement, il y a plus de 57 communications, il y a ba savoir à travers le monde. Et na ici que c'est tout à fait normal que coronavirus donc maîtriser yango. Mais encore que Tolanda, tous à la prudent, mais ba guérisseur traditionnel nabiso. Bah, professeur nabiso, il y a pharmacie, il y a médecine. C'est le moment, il y a biso lelo, tout ça la réflexion. Tom meka, ko travailler, pas ba indien baza na ba pharmacie na bango, ba ben on usine bazo sabakisi. Pourquoi pas lelo oyo? To négocier na bango. Tom meka na ko soit bo o biloko na biso bokoko oyo koko. Na moni ba to azoteka lelo Congo bolo. Mon comme Koutazol Babi, non, avec Congo Bololo, beaucoup qui peut gagner, c'est pas coronavirus. Mais pour l'année, on a Congo Bololo, tu peux tout comprimé. Il n'a qu'à dire ça, tous les Indiens, tous les Chinois, tous les bateaux, pourquoi nous ne pouvons pas, au travers Bango, tous en a licence, n'a pas brevet, tel moutou a créé le koyo, va moderniser yango, va tirer yango na milangi, va tirer yango na comprimé, peut te bando te kake. Congo Kinshasa, ils a détenteur, il y a brevet tel parce que va créer qui si tel. Il faut tous avoir l'ambition encore le gouvernement de la République. Bah ça n'a pas ambition, bah identifier votre modèle bah encourager bango, bah tiens bah moyen pour être tout banda déjà quelque chose. Quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Bien, Eza Madobaya, président, il y a m'a rappelé, Toyamba qui chercheur ouvert, Eza Azali, président, il y a nouvelle vision panafricaine, Yende Tosoine Masolo ou Italie pour nous Tosoine Masolo Italie développement, il y a Afrique. Quand tu présentes qu'il y a un débit Azali pe cadre dans IDPS, dans IDPS bilingue, bazo potana na 2 minutes car pour monsieur Sili, Tosu sa awa. Au cours de Banini, président Yamayamba, par rapport à Yamay, où ils ont les parti na yo, IDPS, Bilingue, Bazoyo, Kanatina, Bakambina Bango. Na 2 minutes. Non, mais il a qu'ici maturité politique. Parce que nous avons un parti politique, nous avons créé Bango, Yango, un père fondateur. Et tant qu'on a créé Yango, Bato Babandi ko adhéré. Niveau ya compréhension na maturité ya ba père fondateur et niveau moko na ba adhérente ba jeune ba za ko etc. Et donc au fur et à mesure que mikoleza ko bakisama bato baza ko apprendre bato baza ko comprendre que bango pe ba kombi ba copropriétaire ya parti. Et il arriverait un moment donné où crise d'identité côté, c'est-à-dire na ba yo ba ça la partie na ba yo ba adhérer ba monique le ko na eza eloko na bango. Et ne vous étonnez pas que de temps en temps, qu'il y ait contradiction. Et contradiction, il faut ça, crise d'identité, crise de maturité. Alors, maintenant, ce que je sais, il faut maintenant qu'on encadre, il faut vraiment qu'on gère. C'est à ce que on a eu des pèses de l'eau. Et ça, c'est pour la partie Koufate. Moi, quoi qu'on se cause, je suis en contradiction. Nous avons un leader, nous avons le pouvoir. Et je pense que moi, comme la Maya Pio, et que maintenant, plus que jamais, père fondateur, Tika qui règle de jeu, et que le lot, plus que jamais, j'ai beaucoup aimé communication, la Okilobi, etc. Et que Kiti Samité, et puis ensemble, de reconstruire. C'est pas facile, hein,
kozala na IDPS babiloko modèle wana okuta ngo na PPRD okuta ngo na MPRD okuta ngo na ba parti mutusu parce que eza ba parti excusez il y a ba président ba chairman banque ça IDPS disparaître le quoi et quand jamais qu'on disparaître parce qu'effectivement il y a un système de surveillance mutuelle. Mais la partie mususu ko disparaître parce que parti est considéré ya mutumoko ba gaz lacrymogène ya disperser ba ko associer l'état na ba tout ça biso parti politique est privé l'état so ka moni moi des autres ako linga cha ordre ba gaz lacrymogène est à police et donc ordre et ça madame mingi parce que toute cette émission awa tosoli maebele ezalaki wana tofungaka mwa parenthèse mo boye tokanga parce que azape politique tolingi koleka ngo bongo te ezalaki sero mingi kokutana na bino lelo kosona na bino toza nayesa bino na début ke nayibi kaka mwa mokolo moko ya bamama po toza na mwa ya bamama nde moto bazalaki na honneur na mwa oyo kasi nayibi mokolo moko mpona sola na papa ya mayamba na sujet oyo ezalaki vraiment important makasi to soki awa tokutani ba simonte to ba toujours na magazine Jeunes en Action, l'avenir se prépare. Bye.